Bandeko na ngai napesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi. Ngai mama Deli na lisusu liboso na bino pona partager makambo oyo toko partager lelo o Nzambe ateke to partager yango na bandeko nyonso oyo bolandaka nga. Avant tokenda makambo na biso oyo tokolobela lelo na kosenga na bandeko nyonso o bokolanda nga to bondela na kombo na Yesu Masiya to bondeli. Nzambe papa na biso na lola mozesa likolo pe na se kolo Yesu Masiya to liboso na o Nzambe biso bana na o papa to liboso na onga na bandeko nyonso balandaka ngai pe bakolanda ngai to pesi o merci papa na souffre de vie oyo pesi biso na makasi na nzoto papa kumisa masanjola mana o papa oza Nzambe na biso toyaka ntango nyonso liboso na o papa na mabunga na biso nyonso toyaka kaka kosenga bolimbisi pa na o po yo olimbisaka biso Seigneur topesi o merci mpona nyonso ozosala na bomoi na biso tozomona na o toomona te Seigneur na mokili o mabe ezoleka ebele makambo ebele ezoleka o biso tozomona te kolo me na bolingo mpe ngolu na ozorevele biso o esengeli orevele biso yango toye kopambola o toye kokumisa o netolama na o Seigneur kolo na beli o molimo na Nzambe zala na nga zala na nga Saint-Esprit zala na nga yo loba po ete tozwa mayele katikati na video o ndeko nyonso akozwa video o kolo azwa yango atala yango pe Saint-Esprit lobela ndeko moko na moko papa po ete yo za Nzambe o lobaka topamboli o tokumisi o tonetoli o papa na telemeli o nyonso mabe ekoki koya koderange nga na ntango o to ekoki koderange ndeko moko akolanda video o papa na bandi kotelemela ngo na kombo na o Yesu Masiya pe na nguya na o molimo santo ezala na efete Seigneur Nzambe mona biso bana okolo tomitiki epai na o po ete toana Nzambe mosusu te tozaka na yo kumisama sanjolama na okolo Yesu Masiya Nzambe bikamwa topambolo tokumisi tonetoli nyonso na bondeli bongo na bonde na kombo tata pe ya mwana pe ya molimo santo amen. Bandeko na ngai ngai mama Deline ba o nyonso bokolanda ngai mba liboso bosabone na Adeline TV osabone na Adeline TV et puis okoti wana otali ba video mosusi salaki liboso ekosunga yo po oyeba makambo nini tolobelaka na chaîne oyo tolobelaka mingi makambo eza spirituel tolobelaka ba révélation tolobelaka makambo o eza spirituel surtout yon tolobelaka na chaîne o yangwana ezake o nyonso s'abonner mba liboso na Adeline TV olanda ba video mosusu o deja tokotisaki kala ekosunga yo na bomoi na yo bandeko na pesi bandeko nyonso merci ba o nyonso bozolanda nga ba o nyonso bokomantaka botala ba commentaire na bino esunga nga makasi ba o bozotindela nga ba audio ezosunga Nzambe azwa lokumu vraiment nazosepela makasi na ba audio penza koyoka mutu mosusu abi mama Deline banda na komi kolanda o nazwi mambo Nzambe serie banda na komi kolanda o vraiment na tikaki mambo kosambela me nazongeli makambo kosambela banda na komi kolanda en tout cas ba video ezosunga batu o nasalaki dernièrement na expliquaki si ba psaume ndenge nini okoko bondela na basom en tout cas batu pe vraiment bakomeli ngai vraiment esungi batu pe ebele Nzambe azwa lokumu mpona ngo lelo na koloba likambo ya lelo na ngai na préciser pe lisusu ke mpona bandeko nyonso o botindela nga ba audio bomitungisama te nazoyoka vraiment ba audio tellement ezozala ebele nazoyoka na nga ta mosusu okosala ta mosusu lelo otindi ta mosusu na moni yango te me lobi na omona yango kaka en tout cas botinda na bino en tout cas ba audio bapele nde en tout cas bapele désolé mpona bapele po eza na bato mosusu ka bandi mpe kobenga ozoyamba na oye te me akotungisa me ozomona pe ata message oyo ye azotindela o te akotungisa o vraiment botindela nga bamessage nazoloba otindi message na oki message wana apres nde na korapela o
ou bien na kozong so pe ka réponse na ba audio na po so na zolo wa bona ebitina na olo wa bole na ko yebisa bino makambo na olo bela boy boko comprendre pourquoi mama Deline abandaki ko yamba ba téléphone melelo azo yamba su ba téléphone bongo te po a pas temps nanu oyo ezo sala mais eza pe na makambo susu oyo eza na su na kati oyo toko partager yango après na bino lelo na olobelake na ba audio oyo nazwaki en tout cas nazwaki ba audio ya bato mwa mingi so na lobi déjà ata plus de 2 personnes eza déjà ebele oyo batunaki nga mama Deline makambo oyo ezoleka na otela bino audio moko ya ndeko moko po boyoka question na ye po na boyi kotia ba audio oyo nga na zuzwi mingi mais natiela bino kaka ya ndeko moko boyoka question na ye oyo ya pozaki ngai oyo yango na video oyo na otiela bino mwa ndambu bolanda boyoka makambo oyo oyo bandeko na biso balobi na video wana comme ça bongo na suka nango nde ngai na kopartage na bino makambo mosusu oyo ezaka na kati ya video oyo vraiment to développer nango elongo na bino na otia pe mwa parti ndambu ya video na ngai nasalaki kala oyo ezoconsidere na makambo oyo na kotia pe yango comme ça tokodévelopper yango ngai na bino toyeba likambo nini tokozwa solution na problème oyo eza surtout mpona biso bato toa na mboka oyo ya France eza mpona biso yango wana nazotiela bino yango tokende na otiela bino nanu ya ndeko na biso oyo toyoka Hello, sœur Adeline, maman Adeline, apprécie mon tes sœur Dani. En tout cas, nous avons commis ça. Gloire à lui, louange à lui, grâce aux accordés, on a solo, on a pessayo, on n'a pas songe, on n'a pas prophétie, on n'a pas campo belé. Belé, juste de profiter de la semaine. Donc voilà, naïe, Lilo, parce que dans la question, moko, maman n'a pas compris. Entre temps, vidéo moko salaka, oui, ça biso, tout ça la provision, dès que Alexa Kyo, tout soma biloko to bomba en plus eloko moko ekosala ma awa ekosala une semaine après une semaine wana biso tokobima tozanda na bandako après biso tokobima so tobimi après kuna problème ya famille ekobanda mais nazo comprendre là en ce moment ils ont un groupe moko ya baseur mosusu ba prophétie et pas nzambe aipsi bango ba bima la France avant janvier 2022 nazo comprendre les sociétés tout ça la nini to kende ou to tikala est-ce que yo oyabite eloko pa nzambe similaire. Parce que vraiment, c'est chaud sur le groupe mon gars, sur la vidéo, mon gars, Jésus qui sauve télé, bazo tuna, bazo séna, de l'aide. Pour moi, aider biso, tout qui est vraiment sur avec ce qu'on on répond vraiment, là, la réponse pour vraiment nous comprendre l'histoire. Merci, attends. Voilà, la question, merci. Pour la wana se na biso atindelaki nga audio donc nazwaki mwa ba audio ebele bamosusu mpe babengaki ngai batuni nga babi na nga mama Deline tolandi video moko boye balobi ke fale tobima normalement na France oyo tozomona ke message yango mpe opesaki message mo ya bongo sikoyo tosala nini tobima na France to tozala na France bino mo peka yo peka ozoloba biso totia baprovision na bandako sikoyo tokosala ndenge nini tokosuka wapi. En tout cas, eza na sali vidéo oyo vraiment pona bit ya vidéo on a sali eza pona ko ya liboso eza nanu ke ba oyo bazo kota makambo ngo tembe bomona kaka te ke ba congolais po biso na biso ba congolais baloba ba congolais bolinka kolota ba congolais bino kaka borevaka bolota ka ndenge nini boy bomona ke eza kaka biso te bato to mona makambo eza kaka biso te mutu tozomona makambo nzambe soka nzambe aza nzambe bato nyonso soka azosala likambo na ye aloba yango na minoko nyonso nzambe ayebi ke nga nazoloba na lingala nazoloba na bato bayoka lingala bo bato bayoka lingala te nzambe akokende koloba na bango na anglais azoloba na portugais azoloba na minoko nyonso azoloba yango siko nazotiela bino bolanda video yango bingana bino tolanda video oyo bongo tokoma na suka na otiela bino mpe lisu video oyo nga nasalaki na opona ka baparti ndambu après nde na kozongela bino
po tozwa conclusion ya makambo oyo na loba oyo nzambe pe alobaki na ngai na makambo oyo. Donc tokende nazotiela bino video wana, bolanda video wana, bozala presse te, bokite te, bolanda bango bien bien. Nenga natataka mutu moko ka me nazotia bango nyonso. Eza video oyo ezoleka na chaîne ya na chaîne ya na bosa nkomba Jésus sauve, Jésus revient, je crois. Jesus come soon. Ezoleka wana. Donc yango wana nazotiela bino yango, bolanda. Ndenge bandeko na biso ya basi nzamba revelaki makambo ke foko bima na France avant janvier. Nzamba lobi na bango foko bima po guerre ezoya na France foko bima. Donc nzamba revelaki bango ndenge wana. Donc après tokozonga ngana bino toyeba soki nzamba lobaki na ngana bima France ou bien to bima France bien to bima te. Toyeba yango après naotiela bino video oyo. Bolanda yango. Tous ceux qui vont écouter le message, mes sœurs et moi, ce cri de détresse que nous adressons au Seigneur à travers cette vidéo. Et nous prions que ce soit le Seigneur lui-même qui touche le cœur de ses enfants pour soutenir le corps de Christ. Donc voilà, moi je me présente, je suis la sœur Hilary de Metz. Et voilà, je vais être assez brève. J'avais reçu en 2019, j'étais encore païenne, j'étais pas encore chrétienne, le Seigneur ne m'avait pas encore appelée. Il m'a envoyé un songe le 26 septembre 2019 et pour me dire que, pour me montrer en fait qu'il allait y avoir des choses monstrueuses qui vont se passer en Occident. Mais je ne savais pas que c'était précisément la France. Je voyais comment des gens hurlaient, des gens criaient, couraient dans tous les sens. Je voyais comment des gens couraient dans tous les sens. Et dans ce songe, j'ai failli être dévorée moi aussi. Et on me montrait en fait que j'allais perdre la vie en fait. Que je risquais de perdre la vie parce que j'avais fait les mauvais choix. Notamment le choix de rester sur le territoire occidental. Et c'est là, quand j'ai commencé à écouter les différentes prophéties dans le monde, des frères du monde entier qui disaient que oui, le Seigneur allait frapper la France, je comprenais mais sans vraiment comprendre. Et je comprenais sans vraiment comprendre. Mon cœur était comme anesthésié en fait. J'avais pas compris que le songe que le Seigneur m'avait envoyé en 2019 faisait écho à tous les songes que les autres frères et sœurs recevaient dans le monde entier. Vous prévenez qu'une catastrophe allait se produire et que le Seigneur voudrait mettre ses enfants à l'abri avant que son feu de jugement ne tombe. Et par grâce, le Seigneur donc a permis que mon cœur s'ouvre parce que mon cœur était totalement fermé. J'étais très réticente aux prophéties. J'y croyais mais sans vraiment y croire. Or la parole déclare ne méprisez point les prophéties mais plutôt examinez toutes choses. Et voilà, donc comme moi j'attendais le groupe Jésus revient qui devait venir en France en 2022, en juillet 2022, je me suis dit que le Seigneur frappera certainement après la venue des frères de Jésus revient. Mais dans mon cœur, je sentais une force qu'on me disait non, c'est maintenant qu'il faut partir. C'est maintenant qu'il faut partir parce que c'est imminent. Et ce qui est assez troublant, c'est que j'avais pas de moyens pour quitter la France. J'avais un revenu minime, quoi. Donc je n'avais rien pour préparer mon voyage, même pas le temps pour vendre, puisque j'ai reçu dans mon cœur qu'il fallait quitter la France avant le 1er janvier 2022, qu'il fallait plus être en France. Et malheureusement, beaucoup d'entre mes sœurs qui avons reçu ce message de départ, n'avons pas les moyens en fait pour quitter le territoire. Malheureusement, j'ai très peu, je n'ai quasiment pas de ressources en fait de côté. Je me dis qu'avec un faible revenu, et c'était très compliqué en fait de voir comment j'allais m'en sortir, comment j'allais faire pour partir entre le passeport, le billet d'avion, le visa, etc. C'était très compliqué.
Alors j'ai prié le Seigneur pour qu'il nous donne une directive, qu'il puisse nous aider, puisque quand le Seigneur, donne une injonction, donc un avertissement comme celui-là, il ouvre le chemin. Et on a longtemps prié que, mais Seigneur, quel est le chemin par lequel on va passer? Souvenez-vous que les Israélites ne savaient pas par quel chemin, quand Moïse les a fait sortir d'Égypte, ils ne savaient pas comment ils allaient s'évader, mais le Seigneur a ouvert la mer en deux. Donc, j'ai compris que le Seigneur voulait que je sois dans la foi, mais que j'obéisse. Moi, pour ma part, j'ai reçu que je devais rentrer au Cameroun, mais malheureusement, j'ai rien sur place, j'ai rien du tout. Certes, j'ai ma famille, mais qui a peu de moyens, donc c'est très compliqué en fait. Et c'est la raison pour laquelle mes sœurs et moi, nous sollicitons l'aide de nos frères et sœurs. Une aide en fait juste qui nous permettra en fait premièrement pour beaucoup de quitter le territoire et d'avoir les premières nécessités en arrivant sur place. Donc voilà, moi je suis au Cameroun et pour l'instant je ne sais pas du tout où je vais vivre parce que je n'ai pas reçu d'aller dans ma famille parce qu'il y a beaucoup d'idolâtrie. Et il y a beaucoup d'idolâtrie, beaucoup de tribalisme, beaucoup de choses coutumières, beaucoup de choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Donc je sais que je dois obéir par la foi, mais je ne sais pas du tout comment je vais faire. Je ne sais même pas comment je vais faire dans les premiers jours qui vont arriver. Donc si je me dis qu'à travers cette main tendue, peut-être que le Seigneur touchera des cœurs parmi ses enfants pour venir en aide à ses autres enfants. C'est ce que je me dis. Donc, en tout cas, la parole déclare que tout ce que nous faisons par manque de conviction est péché. Donc, je prie sincèrement que ce soit le Seigneur qui touche les cœurs de chacun, de tout un chacun, pour convaincre de si oui ou non ils doivent tendre la main à leurs frères ou leurs sœurs. Donc voilà, mes frères bien-aimés, mes sœurs bien-aimées, vous qui écouterez notre message à toutes mes sœurs et moi-même, que le Seigneur vous bénisse infiniment et se souvienne de vous. Et voilà. Shalom, shalom. À bientôt. Alors, shalom, shalom mes frères et sœurs. Je suis la sœur Esther Chibota. Je fais cette vidéo parce que je vais retourner en Afrique. Et pourquoi je vais retourner en Afrique? Je vais retourner en Afrique par rapport à la guerre qui va se passer ici dans pas longtemps. Dieu seul sait. La guerre qui va se passer ici, c'est Dieu va frapper la France. Parce que il se passe des choses très très terribles. Comme c'est écrit dans Apocalypse, les choses qui vont se passer, c'est le temps de la fin. Tout ce qui va se passer, tout ce qu'on est en train de voir, la méchanceté de l'homme, de comment l'homme est devenu horrible, de comment l'homme est devenu méchant. Tout ça c'est écrit à la fin sur Apocalypse. C'est parce qu'aussi nous les gens nous sommes tellement têtus. Cette guerre aussi permettra aussi à beaucoup de gens de donner leur vie à Dieu. Et le fait aussi de frapper la France, ça sera un moyen pour que les gens se répondent, parce que les gens ils veulent pas se repentir, ils sont toujours dans la distraction à faire du n'importe quoi. Et tout ça aussi, ça va permettre à nos frères et sœurs aussi de se repentir, de donner sa vie à Dieu et d'avancer. J'ai vu beaucoup de prophéties qui parlant de retour en Afrique. Beaucoup de prophéties qui parlaient de repartir en Afrique. Et des moments qui vont arriver ici, ça va être très très dur parce que les gens ils vont beaucoup craquer, ils vont beaucoup craquer. Et moi je préfère aller souffrir dans mon pays parce que je suis née africaine et je resterai africaine. Même si j'ai une nationalité française, Dieu ne me reconnaît pas en tant que française, mais je suis africaine. Donc j'accepte mes origines parce que je le suis. C'est pas facile, ce qui va arriver ici, la guerre qui va arriver ici, ça sera vraiment pas facile. Donc moi je préfère aller dans mon pays, rester dans mon pays, vivre là-bas, parce que c'est là-bas que je suis née. Je préfère repartir chez moi, parce que là-bas je serai, même si on va dire qu'au pays, je suis quand même chez moi,
Ici, je ne suis pas chez moi et je ne suis pas en sécurité. Je préfère repartir là où je suis née, dans mon pays natal. Là-bas, je serai quand même en paix que par rapport à ici. Frères et sœurs, je suis la sœur Gladys. Je viens par cette vidéo pour vous demander de l'aide en fait et vous montrer mes motivations pour quitter la France. Comme vous pouvez le constater, j'ai l'air grave. Car des choses très très graves arrivent et c'est vrai qu'on s'y prend un peu tard, mais la grâce de Dieu est toujours sur nous et est toujours avec nous. Donc je viens vous demander de l'aide car je suis une maman seule avec ses 4 enfants. Je suis originaire du Cameroun et j'aimerais savoir si c'est possible de m'aider pour que je retourne au Cameroun. Si vous pouviez m'aider par rapport au billet d'avion et au visa. Normalement, je devais recevoir de l'argent début 2022, mais il s'avère que nous devons partir. C'est très 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 imminent. Car à partir de janvier, ça va être le chaos ici en France. Donc s'il vous plaît, frères et sœurs, que le Seigneur touche vos cœurs. Car nous devons vraiment partir. Il a averti plus d'une fois, moi-même il m'a averti plus d'une fois, mais nous ne prêtons pas attention. Donc je vous en supplie, mes motivations sont de partir au plus vite et être aussi partant le plus vite possible. Comme je disais, je pourrais aussi aider les sœurs, des frères et sœurs qui viennent et sur place voir comment s'aider, s'entraider. Voilà. Je vous souhaite un bon après-midi. Que le Seigneur Jésus-Christ vous garde. Que sa main puissante soit sur vos vies. Shalom à tous. Shalom, shalom, et bien-aimés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je me présente, je suis la sœur Cindy, la servante de l'Éternel, sœur Cindy, qui se trouve présentement en Île-de-France, en France. Et je viens vers vous pour solliciter votre aide. Tout d'abord, je remettre ce message entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, toi le Dieu qui m'a choisi, car tu as dit que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Seigneur, je te dis merci, Seigneur, pour ta grâce dans ma vie, pour ton amour, pour ta bonté, pour ta fidélité, Seigneur. Parce que tu as toujours été fidèle en tout temps et en toutes circonstances, Seigneur. Papa, je te remets ce message entre tes saintes mains. Que les oreilles qui vont entendre ce message, Seigneur, c'est toi seulement qui pourras toucher leur cœur et qui pourra les convaincre de toutes choses, Seigneur Jésus. Moi, je suis rien, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous sommes rien devant toi. Et quand tu as dit que sans toi, nous ne pouvons rien faire, c'est pour cela que je me remets entre tes saintes mains et que c'est toi seulement qui pourras toucher les cœurs, Seigneur, pour m'aider, pour aider ma famille, pour aider aussi la famille de mes sœurs aussi, Seigneur, afin que ton nom soit glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, que le nom du Seigneur soit glorifié. Mais bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est bon, Jésus-Christ est merveilleux. Déjà, je vais commencer par partager avec vous mon songe déjà. J'ai le 1er novembre 2021, j'ai reçu un message de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Un message, on pourra dire un peu plus ou moins codé, où il m'a fait comprendre qu'il fallait que je fuis la France. Et c'est vrai que j'avais déjà entendu des messages de ma bien-aimée sœur Laetitia, qui est une de mes sœurs, et j'avais déjà dans mon cœur
j'étais déjà convaincue qu'il fallait que je parte, mais je ne m'attendais pas à ce que je reçois un message de la part de Dieu. Je me disais que je mets toutes choses entre les mains du Seigneur et que je verrai ce que le Seigneur va me dire, je reverrai entre lui. Et j'étais choquée parce que le message était tellement... J'ai eu ce message en même pas une minute, c'était tellement rapide, je peux vous le dire, c'était tellement rapide ce message et j'étais choquée. Donc le message j'ai reçu, j'étais dehors et j'ai vu effectivement un vent impétueux, comme nous sommes en automne, j'étais devant chez moi, j'ai vu un vent impétueux et je me suis vue en fait comme quelqu'un qui a été emporté par ce vent. Et j'ai dit, Seigneur, je me disais, je ne veux pas être emporté par ce vent, je ne veux pas que Corona m'attrape. Je ne sais pas pourquoi je dis cela. Et c'est comme si en fait je me voyais, je ne sais pas si j'étais redescendue, et je voyais en fait que le Seigneur était en train d'écrire un message avec les feuilles. Il m'a donné un message. Déjà, je pense que c'est aussi un message aussi pour me rassurer parce que souvent je me demandais cette chose. Et il m'a fait un cœur avec les feuilles. Et j'ai compris qu'il me disait qu'il m'aimait. Et puis j'ai vu un F dessiné et c'est comme si on me disait que le F voulait dire fuir. Et puis en grande lettre, c'était écrit France. Donc j'ai compris que c'était la France. Et puis un peu plus loin, c'était pas écrit avec les feuilles, mais c'était écrit comme une devanture d'un restaurant. J'ai vu écrit Maroc, Marrakech. Et je me suis dit, mais pourquoi Maroc, Marrakech? Quand je me suis réveillée, j'ai dit, est-ce que c'est là que je dois aller? Est-ce que c'est là que je dois aller? Ou c'est un message codé? Et puis j'ai été regarder, dans la journée, j'ai cherché effectivement quelle relation France et le Maroc. Et j'ai vu qu'il y avait eu une guerre entre la France et le Maroc. Donc je me suis dit, peut-être le Seigneur voulait me dire, fuis la France parce que la guerre est en train d'arriver. Et ça, de toute manière, comment je veux dire que ça correspond ça atteste, on va dire, un peu après tous les messages que tu as déjà reçus sur Jésus sur TV, avec la sœur Laetitia ainsi qu'avec d'autres sœurs, qu'il y a une guerre, il y a quelque chose qui arrive. Et effectivement, le premier vent que j'ai vu que c'était un mauvais vent. J'ai vu aussi, il y a une seconde fois aussi, j'ai vu un autre vent aussi qui arrivait, un mauvais vent qui arrivait aussi. Donc, je viens devant vous, effectivement, pour solliciter votre aide de la part pour mes bien-aimés, pour mes sœurs, et ainsi que pour moi, pour ma famille. Je suis une famille de 5 personnes, c'est-à-dire mon époux, mes enfants. Et je me retrouve dans une situation un peu, on dira, pourquoi ces personnes, ils sont en France, parce qu'en France on dira qu'on est en Europe, on a les moyens de pouvoir s'en sortir. C'est vrai qu'en France on a les moyens de s'en sortir. Mais présentement, actuellement, avec toutes les mesures qui sont en train de se mettre en place, ce n'est pas l'idéal pour beaucoup d'entre nous. Donc mes bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas facile pour nous de venir devant vous. Ce n'est pas facile pour nous de venir devant vous. C'est vrai que souvent, j'ai voulu toujours essayer de me débrouiller par moi-même ou par l'aide de Dieu, sans forcément trop compter sur les personnes. Parce que je suis d'une nature que j'aime pas trop déranger en fait. J'aime pas trop déranger. Moi, ça me dérange pas d'aider les autres, ça me dérange pas. Mais que moi-même, pour aller déranger les autres, je vous dis cela, c'est parce qu'avec les larmes aux yeux, parce que c'est pas facile. C'est pas facile parce que se dire que aller demander pour les autres et puis nous savons que nous sommes dans un monde effectivement, les gens ne sont pas, comme la Bible nous dit que la charité de beaucoup, c'est il n'y aura pas trop la charité dans les fins des temps. Et on le voit, ce n'est pas facile. Le Seigneur a dit que dans les derniers temps, la charité de beaucoup. Ce n'est vraiment pas facile parce que les personnes ne croient pas en prophétie. Ils ne croient plus en prophétie. Même les personnes qui sont en Christ
même ont du mal à croire. Donc à plus forte raison, ceux qui sont totalement, qui ne sont pas dans l'évangile, ils ne veulent pas croire. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est dans toute l'humilité que nous venons devant vous pour solliciter votre aide. Nous savons que c'est pas facile pour beaucoup d'entre vous, c'est pas tout le monde qui a les moyens. Mais nous sollicitons ceux qui peuvent donner, ceux qui peuvent seulement contribuer, ceux qui donnent ce qu'ils peuvent en fait, ceux qui peuvent. Vraiment que le Seigneur vraiment vous touche, que vraiment il vous touche. Ce n'est pas facile, je sais que chaque personne en ce moment, avec les crises financières, beaucoup de personnes vivent des moments difficiles aussi financièrement. Dans les familles, c'est pas facile. Mais nous venons quand même devant vous pour solliciter votre aide. Si le Seigneur vraiment vous met à cœur de donner quelque chose, faites-le pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que on dira que ce sont des vies, vous contribuez à sauver des vies parce que j'ai demandé à une soeur aussi de prier pour moi. Et le Seigneur lui a répondu, elle m'a vu rester en France. Elle m'a vu rester en France, en train de me lamenter, en disant voilà le jugement de Dieu. Voilà le jugement de Dieu. J'étais en train de dire voilà Jésus est là, mais c'était pas de dire que Jésus, c'était pas la fin des temps en fait, c'était pas l'enlèvement, mais c'était pour dire que voilà le jugement de Dieu pour la France est là et que je l'ai vu en fait ce jugement-là arriver et j'étais en train de pleurer de la mentalité des sœurs. J'aurais pas aimé que cela m'arrive, franchement mes sœurs. J'aurais pas aimé que cela m'arrive parce que je pense que je suis quelqu'un de très 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 sensible. Je pense pas que j'aurais le cœur de voir des personnes mourir autour de moi. Je pense pas que je pourrais voir mes enfants ou d'autres personnes mourir autour de moi. Je pense pas que je pourrais supporter tout ça. Et je pense que c'est peut-être pour ça que le Seigneur ne veut pas que je reste là-bas, que je reste ici en France. Donc mes bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Et ceux qui vont contribuer, que ce soit pour moi, que ce soit pour mes sœurs, et que le Seigneur vous bénisse et qui vous bénisse abondamment et qui vous le rende au centuple. Et que son nom soit glorifié parce que tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de notre Seigneur. Comme il a dit, lorsque vous donnez à manger, quand vous donnez à manger, quand vous donnez à boire, quand vous aidez les autres, ce n'est pas nous-mêmes que vous aidez, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, mes bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis, soyez richement bénis, soyez fortifiés, parce que nous sommes dans les temps de la fin. Jésus-Christ est à la porte. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, frères et sœurs dans le Seigneur. Je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, notre roi. Oui, je remercie le Seigneur Jésus-Christ pleinement pour toutes ses bontés, pour sa fidélité qu'il nous prouve jour après jour et pour sa grâce qu'il nous accorde encore aujourd'hui de pouvoir chacune de nous exprimer et de pouvoir expliquer nos difficultés. Puisse le Seigneur dans chaque situation nous donner une solution et que seule sa volonté parfaite soit faite. À lui la gloire et l'honneur. Amen, amen, amen. Pour mon cas personnel, je suis la sœur Jessie. Je suis mariée, je suis mère de 8 enfants et je vis en région parisienne. Mon grand objectif à long terme serait de rejoindre l'Afrique, le Cameroun plus précisément, qui est le pays natal de mon époux. Mais pour le moment et pour des raisons personnelles, je dois d'ici quelques mois rejoindre un autre pays d'Europe qui est limitrophe à la France. Et c'est donc là-bas que nous serons, ma famille et moi, en attente des directives du Saint-Esprit pour la suite, tout en espérant pouvoir un jour rejoindre
l'Afrique, le Cameroun très prochainement, si le Seigneur fait grâce. Donc, étant donné la situation de plus en plus critique qui se passe en France, il est clair que les choses vont s'empirer. Et pour moi, l'urgence, c'est de faire les passeports pour toute ma famille. Car bientôt, nous ne le pourrons plus du tout. Ça, c'est une première demande. J'ai également autre chose à préparer. C'est la survie en eau, en alimentaire et en produits divers. Et aussi de quoi faire une bonne boîte à pharmacie. Donc, sachez que toute l'aide que je pourrai recevoir servira uniquement à cela. Voilà. Merci de votre écoute et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bonjour mes frères et sœurs dans le Seigneur. Je suis la sœur Laetitia. Tout d'abord, j'aimerais remercier l'Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de son amour et de sa grâce envers nous, ses enfants. Tellement que l'Éternel Dieu nous aime, il prend de la peine de nous avertir et de nous prévenir des événements à venir. Mais malheureusement, nous ne prêtons pas attention. Je remercie Jésus-Christ de Nazareth pour la vie qu'il nous donne, pour sa protection et pour son sacrifice sur la croix. Aujourd'hui, lundi 6 décembre 2021, je viens pour vous demander de l'aide en relation avec le groupe Retour au bercail. Je vous avoue que ce n'est pas dans mes habitudes de venir demander de l'aide financière, mais je n'ai pas eu d'autre alternative, mes frères et sœurs dans le Seigneur. En effet, j'ai des difficultés financières qui ne me permettent pas de quitter le territoire français. De quitter le territoire français le plus rapidement possible. Pourtant, le Seigneur m'avait parlé de ce qui devrait arriver dans le monde et en France depuis 2018. Mais je vous dis la vérité, je n'ai pas écouté le Seigneur. Je n'ai pas écouté le Seigneur. Et je demande pardon à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. J'ai préféré écouter les proches chrétiens qui me disaient « Dieu est bon, prions seulement, Dieu va nous épargner, Dieu ne peut pas permettre que ses enfants puissent périr dans la guerre. Prions seulement, Dieu va nous protéger. » Le Seigneur, en voyant cela, en voyant mon entêtement de rester, était venu à la fin du mois dernier me parler audiblement pendant mon sommeil en me disant ceci. C'est bientôt 2022, dépêche-toi de partir. Et hier, mes frères et sœurs dans le Seigneur, le 5 décembre 2021, vers 16h, pendant ma sieste, le Seigneur va me faire comprendre dans un songe, si nous partons pas, ceux qui ont reçu bien sûr ce message de partir, on va nous pleurer par nos familles qui se trouvent dans d'autres pays comme en Afrique. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, je dois donc partir avant le 1er janvier 2022. Je vous avoue que mon cœur est attristé parce que j'ai pas vraiment
Écoutez le Seigneur. Il reste que 3 semaines. 3 semaines pour que je fasse toutes les démarches et que je dois me retrouver en Afrique. Normalement au Congo-Brazzaville. Mais je suis en train de prier que le Seigneur me confirme la destination. Je tenais encore à demander pardon à l'Éternel Dieu d'avoir tardé de partir et d'avoir écouté les hommes. Je dois donc trouver, mes frères et sœurs dans le Seigneur, de quoi acheter le billet, de quoi trouver un endroit pour y habiter et vivre avec ma famille. Donc, moi, mon mari et mes 3 enfants. L'Éternel Dieu m'avait fait grâce de me donner un emploi. Malheureusement, avec cet emploi, je fais que payer en fait des factures. Donc je vis avec les découverts. Déjà là, nous sommes le 6, je suis déjà découvert. Pour vous dire que je ne peux même pas acheter le billet. Mes frères et sœurs, même les mots me manquent parce que ce que je voyais si loin, en 2018, je voyais 2022 si loin, et je vois que cela s'approche. Et dans moins de 4 semaines, nous serons en 2022. Et le Seigneur me dit de partir. Quand j'ai reçu ce message, c'est bientôt 2022, dépêche-toi de partir, mes frères et sœurs dans le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, comment je vais partir? J'ai rien. Toi-même, tu connais ma situation financière, j'ai rien. Et le Seigneur va utiliser la sœur Cindy que j'ai connue. Je remercie Dieu pour cette rencontre qui m'avait contactée par Messenger. Et par elle, le Seigneur a permis que je puisse rencontrer la sœur Hilary. Et en parlant avec la sœur Hilary, c'est là que le Seigneur va me faire comprendre que le Seigneur s'était révélé aussi à elle, qu'elle aussi qu'elle devait partir. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, si vous recevez ce message, c'est par amour de Jésus-Christ que je vous le demande. N'hésitez pas à nous aider. N'hésitez pas à nous aider parce que là, si nous désobéissons, en restant ici en 2022, espérons qu'en 2022, que nous soyons encore sur cette terre. Si je le dis parce que par rapport aux songes, il y a d'autres songes, mes frères et sœurs, que je vous ai pas relatés. Et le Seigneur ne m'a pas autorisé de le donner. Mais si cela se réalise comme le Seigneur l'a montré, ça va être triste. Ça va être triste pour nous. Dans un songe récemment, le Seigneur m'a dit, il ne restera qu'un peu de reste. C'est ce que le Saint-Esprit disait. Il ne restera qu'un peu de reste. Est-ce que je veux faire partie de ceux des restes? C'est pourquoi je dois obéir. Certes, le temps est restreint. Il ne me reste plus assez de temps. Mais je veux faire de mon mieux, que le Seigneur puisse voir ma motivation de partir. Et je lui fais confiance. Je vous remercie, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Que le Seigneur vous. Semaine oyo esalinga 3 fois vraiment on a lobby na partager à mon bandeko na ko tika monter et les kakara boy vraiment na bina ko tika monter bandeko na ngai ezalaki jour ni mardi passé nzamba lobaki na makambo pour na France mboka o France
ya makamango ezaki vraiment bien te ke ekosalama na France ezaki bien te mais nasezisaki vraiment makambo bien te lere kaka nalamukaki nga na bi nzambe alobi na makambo ebele mpona France makambo mabe esalama na France awa mais lere nalamuki nazoyeba vraiment makambo yango te mais nayebi ke nzambe alobi na nga ke makambo moko mabe esalama na France mais nazoyeba yango te wana ezalaki mardi bandeko na nga tolali toyei kokoma jeudi vendredi nazalaki na programme ke vendredi fai nasala video moko boye vendredi wana na jeudi le nalali mpo tolamuka na vendredi esalaki sikoyo na jeudi wana nazobondela le nazobondela nakomaki kota suka priere nde nzambe andi koyebisanga nzambe abya delini nazokokweyisa France nzambe andi koloba nanga na matoi abi nanga delini nazokweyisa France nga tozokweyisa France alobi France ezokweya le alobi na bomba moko na bandi komona baimmeuble na France baimmeuble ezosefondre mpenza baimmeuble ezosefondre puis baimmeuble mosusu ezopela moto en tout cas baimmeuble ezozala détruit bamonga na esenga na bi olingi okweyisa France nde olingi okweyisa baimmeuble nyonso ezalaka na France baimmeuble nyonso tofanda kolingi okweyisa yango ayesinga baimmeuble oyo nalakisi oyo ezokweya eza bakompani abi ngai nzambe kanda nange eza likolo ya mboka oyo France kanda nange eza likolo ya mboka oyo France yango na nakwesa bakompani nyonso oyo eza na France oyo ezokweya po kanda nange eza likolo ya mboka oyo nga na bia bon na nga natuna ye bongo kanda na oyo eza likolo ya mboka oyo so biso oyo toza na mboka mbala moko namona nakomomona siko na vision bato bazokima alekomaki place momo esu bato baleka eza te ebale monene ezalaki wana moye bato bakatisa eza te nde naye komona beton moko boye beton moko ebimi na katikati ya ebale wana beton na lere ebimi bamona moni bazokokatakata oyo bamatiere banini mo boye ezokatakata mpongo na titititi vitesi boye ezokata na poko oyo ezosala yango forme ekata na miniti tinele esalami na kati ya beton wana tinele esalami na kati ya beton na doki esalami tinele bamona bia bamonza bayisinga do ezalaki ezoleka azosola nanga nazokota su na vision do leko okota na vision bali komona vision ye azosola su ozomona apo ozongi susu yo boye ala bandi kosola na azopesa nga baexplication makambo oyo nga nazomona na vision na nga wana ndemba moko naye komona le tinel esalami na kati ya pont na ye te so bocomprendre ebale monene ezalaki bato moyeba kati ya te mbala moko beton moko monene ebimi na katikati ebale wana nde beton wana esali sikoyo tinel edomba mo tinel bazosama na omona nde tinel ezosalama pepe vitesi tatatata basali tinel mbamo sikoyo nga sikoyo nalobi bato bazokima bazalaki na nzela kokatisa te me namoni mpo moko esalami beton moko esalami mpe tinel esalami nzambe yakisinga boye aminanga delini ngai nazokwesa France oyo yebisa bana na ngai nyonso esika bazali oyo nyonso ya ngai bazala na kimia babanga te mpona makambo oyo bakomona ekosalama na France babanga eloko moko te ngai nzambe nakobatela baoyo baotambola kati na kobanga ngai yebisa bango babanga eloko moko te na mboka oyo France kanda nange eza likolo na mboka oyo France nazokweyisa France mais ndenge nazokweyisa France bongo na koprotege bana oyo ya ngai bana oyo ya ngai babanga te alobi omoni tineli wana omoni esalami na mai nga na bina moni alobi ngai akobima na mboka oyo France ekozala pasi le France ezokweya ekozala pasi mais mpona baoyo baotambola na kobanga nga nasaleli bango tineli bakokatisa ndenge bana Israel abi botangaka Bible ndenge nafungolaka nzela mpona bana Israel babima na Egypte ndenge nasali mpona bana na nga babima na mboka oyo ya France ndenge nasali abi bana na nga bakobima na mboka oyo ya France baoyo nga bakobima le France ezokweya ndemba moko namoni wana na tinel wana avant ko okota na tinel ezalaki bato baopesa badokima
na mona epi na mindele bazalaki wana ezalaki kaka bano ate na mindele soki mosusu apesi document bato balekisi ye mosusu apesi babio te mosusu alekisi siko na oyeba te na badocument bazopona banani nde nzambe alobi baoyo ngai baotambola kobanga nga bango nde bazoleka na tineli wana ekokotisa mutu te oyo atambola na kobanga ngai te akokota te na tineli wana nga na bia bon alobi na ngai eza bongo France ezokokweya alobi na nga oyo moni baimebe oyo moni ezokweya wana nga natunaki ye ke baimmeuble oyo ezokweya donc mokweyisa baimmeuble oyo tomona na France lobi France ezokweya baimmeuble oyo tozala na France ezokweya alobi na nga baimmeuble oyo omoni ezokweya ezopela moto eza bakompani oyo eza na France alobi adeli nazokweyisa bakompani nyonso oyo eza na mboka oyo ya France nazokweyisa bakompani nyonso oyo eza na mboka oyo ya France ezokweya yango nalakisi oyo baimmeuble wana ezosefondre donc eza bakompani oyo eza na France yango nde ezokokweya ngai nzambe nazokweyisa kokanda na nga eza na mboka oyo France bandokolobango vraiment na kanda nga sikoyo vraiment en tout cas nde alobi ke yebisa baoyo nga babanga te ngai na koprotege bango ata mabe oyo ekokoma na France bandeko na nga nde naekolamuka en tout cas vendredi na ngai nasala kutu video mpo nazali na mamuna nga na ngai nakotambola na kobanga nga bana na nga balala pongi na kimia bazala na kimia ata mabe eye na mboka oyo France bango bakozala protege nzambe alobi bongo wana ezalaki jeudi toyekokoma sikoyo lobi dimanche oyo tolamuka ntongo ya lelo oyo naosala video oyo toza lundi le 7 juin 2021 nde nalamuki na ndoto oyo nayemekisepo sikoyo naloti ndoto ndeko moko aye pa na ngai ayebisi nga alobi sere Adeline naloti ndoto wana ndoto moto aoyebisanga mpe aloti abi nanga sere Adeline naloti ndoto ke France ezokweya naloti ndoto France ezokweya yango nayepa na yo po nga mpenza so naloti ndoto esalamaka yango nayepa na yo mpona tuna yo tosala ndenge nini lokola France ezokweya nga namoni tosomba baprovision totia na ndako tosomba baprovision baloso bafarine biloko eza seki totia na ndako mpo ndenge France ezokweya bongo tozala na provision na ndako surtout mpo na bana tozala na baprovision na ndako yango nayi kotuna yo soki tosala ndenge nini nga nayebisi nga na biko na répondeke kutu te mbala moko tomona bato babandi kokima bato bazokima papa totuni bato bokima France ekweyi France ekweyi biso fu tobima na mboka oyo France ekweyi so totikali kaka na France oyo toza su na eloko olia te so totikali kaka na France oyo biloko ekokota su na France te biloko ekozala te so totikali kaka na France oyo bato bazokokima na ndenge moko okoki koimagine te nde sikoyo ngabi sikoyo bato nyonso bazokima boye tosala ndenge nini mamo sikoyo sero ayaki kosola na ngai bisi nga bisere Adeline nga naza na mokanda mobali na nga na bana baza na mokanda te nayebi te sikoyo tokobima ndenge nini mpo bato baokima na France wana tomoni baokimakima mindele bato mwindo antuka panike ezalaki bato bazokima mutu na mutu azoluka frontiere nini akokende kobima nde sikoyo ye alobi na bafrontiere wana sikoyo basenga biso mikanda te mpona kobima mamo namonaki bana mibali moko batelemi liboso ya camion moko ya monene batelemi na bana bana baotanga journal bayebisi so babi bato bazokima boye totala no makambo ota mosusu bakomi yango na journal bana mibali na babandi kotanga na journal nde bayebisi biso balobi ke bana mibali na bayebisa tonga siko nayebisi toke no kotuna kuna soki na bafrontiere na journal yango bakomi bato baobima na France bakooleka na bango na frontiere sans identité mbala moko sikoyo bana mibali wana bandi koyebisa biso balobi kanda nzambe eza likolo na mboka oyo France likolo mutu moko kaka likolo mutu moko nzambe akitisi kanda na ye likolo ya bandeko na ngai bolandi video oyo natieli bino le tozoloba bozomona kaka tolobaka
le tozoloba bomona kaka kete bango bazaka batakolota bataboye yango wana natieli bino video oyo bolanda yango na makambo oyo nyonso tozoloba mwana ayoka video oyo atala video oyo azwa mayele ndenge na continue video yango nasala me naza na makambo boye fai nasala na temps oyo donc yango esali ke nakata video ele temps na kosala suite nango oyo nga siko na koyebisa bino tomoni na video oyo tomoni bato bazokoluka ndenga kobima na France bango wana oyo tomoni na video nalakisi bino bazosenga lisungi ba oyo nyonso bakoki kosunga bango mpona kopia bango quelque chose po papo ya révélation oyo nzambe apesi bango il faut babima France bakende soit Afrique na ba pays na bon tomoni mutu na mutolandia na ba misu ba Cameroun je crois Cameroun tomoni se na biso moko ya Congo Brazzaville donc bazoluka ndenge ya kobima bazosenga lisungi mpona koluka kobima mboka oyo ya France. Ngai oyo nazoloba na bino boye nga mama Deline nde naza boye en tout cas yon atieli bino pe na oyo nga namonaki vraiment nazoloba ngo na batu nyonso ke batia ba provision pour makambo kwa mabe ezoya nazoba Europe mobimba mukili mobimba monde entier esika mutu nyonso ayali atia provision mais révélation oyo nga naza nango ke makambo ezoya makasi eza France nga oyo natieli bino ezaki France nzambe malobaki France pe na monaki bato bazokende koluka kobima na ba frontière na ba Belgique na ba pays mosusu bato ebele babenga batoninga mama Deline tokende Belgique mama Deline mutu mosusu okuta ebisinga bi mama Deline nzambe alobi na nga na bima mboka oyo na ne oyo nde tokota 2021 na bima nzambe alobi na ye sikoyo normalement fena ke na video oyo na expliquer bino makambo par rapport ya video oyo totali na par rapport makambo ndenge ezokendela en tout cas nini oyo photo sala ngai oyo naoloba bino nga mama Deline boye naza na nationalité britannique donc naza british donc lelo oyo nde naosala bino video oyo na heure oyo tozali oyo na 22h oyo soki nalobi ke lobi na ntongo na 12h nazala na Londres naozala na Londres ozomona so nalobi ke donc nakokende mais nazozela nafandi kaka nafandi nakoloba na video oyo ezoya nini oyo biso tokoki kosala tobima na mboka oyo to ndenge nini tobima na biso tokende ti biso ba oyo toza deja na ba nationalité mosusu ya Angleterre tozonga na biso ba Angleterre ba oyo baza na ba nationalité ya Belgique bakizonga na bango Belgique ba o baza ba nationalité po beza na bato beba na France baza ba nationalité ya bamboka msuka ya Europe o est-ce que bazonga na bamboka na tondeni tozonga na bamboka wana na bamboka o bayambela ki biso bapesa biso mikanda totikala ka na France awa nazwi ba question na ebele na ko répondre yango na video moko na kosala semaine non ça la vidéo l'autre ça non ça vidéo auto ça vendredi donc il n'a qu'à répondre bino na vidéo on a kosala prochainement nde tolobela ngombe na ngana tonka na vidéo o mais tellement temps et pousse na link canal la kisa bino nanu oyo comme ça to ke bongo prochainement to sala vidéo to lobela makambo wana nini photo sala biso bana nzambe eloko ni photo sala to kende wapi to ndenge to moni ba na biso bazo seke bato ebele bakeye bato ebele babimi ozomona c'est ça donc biso to lobela on lisusu photo sala mayele en tout cas na bisa bana nzambe nyonso bolanda vidéo o bo partager pour mutalo bake to yoka te bo partager yango ngana koyela bino makambo o namba sola kina ngai pona makambo oyo na koyela bino na video oyo ezoya epesa bato ebele mayele vraiment nzambe azana moko na moko na tiki bino kimia na kombo na Yesu Masia ezana moko na moko partager video o total to bomona ndenge bandeko na biso bazo luka kokima donc ebele si bakimi bakei ebele si bakei donc wana pe bazo luka bakende ozomona
donc yango wana faut kondima le bazoloba na biso tosala boye tozonga baobondimaka baprofesi te entoura nayebi te donc vraiment tozaka awa totaka makambo yango ndenge nzambe akomemela nga prochainement naoyela bino video susu na koexplike bino makambo nini nzambe nasololaki ne mpona makambo oyo ezoya nasololaki na yango ezalaki semaine passée naoloba na bino yango bon lokola namoni ke bato ebele batindeli nga video oyo natieli bino bato ebele batindeli nga mama Deline landa video oyo makambo olobaki mama Deline sikoyo tosala ndeni tokende wapi tosuka wapi donc tosola na bino na video oyo ezoya nzambe amona bino moko na moko nzambe azala na bino abatela bino aprotege mabota na bino aprotege bino bozala na kimia bobondelaka botambola na obanga nzambe eloko ezokanga oyo ezokabola ona nzambe yokabwana na eloko wana oyo ezokabola ona nzambe yokabwana nango tokomi na video oyo ezoya natiki bino kimia na kombo na Yesu Masiya ezala na moko amen.